Bisa kanza bapesinga libala mapesinga kimia te. Kima onde ya mabe kokomela nga na vie yango yo. Yana atenga zemi. Ai, tenga tukenga. Basena ngaite. Omani la mwana ngai. Dabisa kyo. Pena komona deko azali na misala na malamu. Nakati ya misala na mabe azali na yango envoûté nano leki na ye. Zali kozwa mwasi na ndeko na ye ezali malemu. D'ailleurs soko tali ndeko ndenga azali nganduki na lelo mwana te na lelo teke liwa papa pe na mtu na ngai. Teke liwa papa pe na mtu na ngai. Cicatrice ezali to ezate obenga ngai mosali na nzambe na lokuta kende kotala. Papa soko tinde pa ngana wapambe kicho. Soko tinde pa ngamo memile ngambo. Poni. Olimo tiba singa posa la. Mulimo za kati. Dona ndima kabinote. Nandima kabinote. Na bo yango. Ekota ngaite. Na Merci Père, parce que vous avez malamu. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète. Donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la défense. 1 mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Hosanna. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitations, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Mais là, on y a aussi tout ça la nuit, on a tout c'est retenu. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance et si que la fidélité au Pesa Bisso, dans le meilleur de chaîne Ouizalaka, la chaîne qui vous ressemble, la chaîne Ouikokani Nayo Nangai, la Bisso Nyonso Ouebengami chez Bisso Télévision. Merci dans Moutou Nyonso Sabona et merci na Barimor Kinayo, merci na Basi Joson Nayo. À chaque moment, monsieur Koti na chaîne Ouzalarawana pour na relaxer tout travailler na ba roboté mais tout travailler na bateau. Merci infiniment na musala kitoko bosala. Merci pe Nayo Mouto Sabona te ngala rosenga zwata 2 secondes na yo na minute so sabuni ko otalaka émission sabuna raté ata j'aime pambo chakate ata commentaire yo chakate donc c'est la émission te s'abonner cha j'aime
tia commentaire et resunga biso to améliorer to pesa bino musala kitoko lisusu na le meilleur de chaîne Oezara chez Biso Télévision. Merci infiniment à notre sponsor numéro 1 Oezara Jésus-Christ de Nazareth, parce que à travers Jésus-Christ de Nazareth apesi santé, apesi kimia, apesi tranquillité. Ngalo na la muki na bouger le boko et bouger. Soki nzambi wana te mais peut-être mususu nazana mbeto hôpital. Ba o bazana ba mbeto hôpital ngalo na leki bango invité. Ça toujours ngolo ya nzambi ndesali ke to mona journée ya lelo ainsi que na yo muto zotala biso. Merci pe na papa Chiki Mukadi. Wana na koko zanga kobosa na te parce que so papa Chiki Mukadi te peut-être bela batu balinge ba papa elite. Et ngalo ba grâce ezala repa nzambi. Grâce ezala repa muta mokilité parce que ezaki na canal la Moïse da bimisa ki bana Israël. Na grâce ezalaka toujours repa nzambi. Parce qu'on a canal la papa Chiki ndesali lelo batu belé pe boy ba papa Eli. Merci infiniment na papa Chiki Mukadi. Merci aussi à famille Mukadi Mobimba. Merci à maman Ludi Mukadi ainsi qu'à Junior Mukadi. Merci na ba héros dans l'ombre na biso. Merci à madame Jesper Kachama. Merci à madame Ariel. Merci aussi à papa Israël Monzo. Merci à papa Naturel Mwanza. Merci à papa Doudou Mikinazoum. Merci aussi à Zara Kapita, notre directeur technique pour la musala kitoko bosala nakati ya Sika pour bomo na biso kitoko esengela ki bango bazala balande la lumière, balande la micro pour que boyamba biso na esengo. Lelo papa Eli aza intervenant mais papa Eli azali présentateur ou azo présenter émission et mopanzi na ngai na zanga mokote nazana papa Gabi Sende au l'homme de Dieu pe alobara na kati na ye yetozana na Oesika. Papa Gabi na pesi binombote. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Eli. Enfin tout le monde na biso mais kozala na plateau eza ya yambopo na ngai ya ezali esengo mingi ya bukuta na biso mibale lelo okolo yeso zwana lokumu pamba te na bolingo na yenda ndimete to sangana mukolo na lelo papa. Merci. Gloire à Dieu. Et au sengela na biso yamboto bande émission okamba biso na prière. Na tondio Nzambe na bolingo pona tina bola muno kati na biso ezalaka pamba te ondimaka kosangisa batu ezana likambo oyo ndimete to sangana lelo pona tina lokumu na yo tango mopepe to mbonge yaka tomona ka soso sangisa ka bao ya yepo na tina ko batela bango nde ondimi kosangisa biso moko lelo zala Nzambe ko kamba biso na maso to kosala aw tomona loboko na pe mona kati na biso opesa réponse na mituno yo tokotuna pe biyano ezala ya yo tobeleli boye na kombo na nkolo Yesu. Amen. Amen. Apôtre Gabi Sende. Boni ba situation ya Brazzaville, date eza maintenir na mois de mai ou date pusani. Merci bande konabiso ya ngambo bana tata Denis Sasungesu. Na bolingo na nkolo tokozana bino le 27 le 28 ya mois de mai. Nazo senga na ba oyo na ba komisi kombote na ba oyo pena na ba bengite numéro eza kwa s'afficher na sa écran na bino boluka kobenga kobonga mapote mukolo wana ozanga te oyeba kozala toyamba yo en premier lieu. C'est sûr, c'est pour ce 27 et ce 28 mai papa Eli. OK. Bravo Jésus ministry barozana braza. Vraiment kozanga te makambo malamu Nzambe asalaki na biso na Lubumbashi. OK. Alobaki akotika peuple na yete ya Brazzaville. Ozobela. Ozana problème. Makambo ekanga yo otambolaka lisusu te. Milimo mabelinga osinga. C'est l'occasion ya koya puisque Nzambe akozala au rendez-vous mokolo wana mpona tina kopesa biyano na mituna na bana na ye papa Eli. Merci beaucoup apôtre Gabi Sende. Ndeko nanga na pesi bilombote bonjour. Papa na pesi yombote bonjour. Bonjour merci. C'est que ça na biso ay longote hein. Na Oesika ils en alliance moko to sala. Soyi mutachi matambe na yi abimaka lolenga ya kite. Wana eza VO Nzambe pesa biso. Na ko assurer bino avec 100% d'assurance, bah problème où il y a des bibles, venez vous tout ce qui est chargé et fatigué. Moi l'Éternel je vous donnerai des repos. C'est quand Nzambe appelle ça yokimia. Comme il y a ko chalikolo ya problème où il y a parce que problème là il est kinzambe na ngoyate. Na présenté yo l'homme de Dieu papa Gabi, c'est apôtre. Moi c'est papa Eli, vous le nom c'est Monsieur Jonathan. Papa Jonathan. D'accord. Papa Jonathan,
Makamongo oyo moni lekio mutu. Lekio maili. Ça l'effort, il y a repartager on a biso ensemble avec guide du Saint-Esprit. Toré balolenga ko dire, il y a guider bino. Et ça problème ni. Monsieur, est-ce que je peux vous poser d'abord une question? D'accord. Est-ce que Dieu aussi me voit? C'est une très belle question. Je préférais que l'apôtre appelle ça yo assurance na marmoto. Papa Gabi. Réponse ni ope ça ndeko. Ndeko Jonathan, nzamba pambola yo. Motuna otuni e pesinga iposa na koseka me koseka te. Ozali parmi batu oyo nzambe alengi mingi. Okay. Puisque mukolo na lelo ezana batu e balamuka ki lokola yo bakomisi journée te. Mukolo na lelo tozoloba awa soko leki liboso ya hôpital Saint-Joseph okokuta batu bazolela. Ba oya bango bakufi. Nanzela tomoni accident salami batu bakatani makolo. Mais soko zo tambola ozo pema veut dire que nzambe ayebi yo papa. Wana yanoli yo. Mais quand Dieu me voit, pourquoi je passe dans toutes circonstances là? Papa Jonathan, Zalakim. Prends d'abord son papier mouchoir ou nettoyer dans le lit. Son papier mouchoir. Donc ça m'a émis. Ah, Nzambo. Nangolo ensemble de tout vivre. Nangolo ensemble de certaines de choses et manifester dans la vie n'abisso. Papa Jonathan, s'il vous plaît. Ça fait mal. Déjà quand la bino ingame mobile le rôle yo. Quand ça m'a émis, c'est qu'il y a problème oyo et ça vraiment la casse mingi. Et na rosenga la bino, soit kimia, soit maîtrise de soi. Par le nom de Jésus-Christ, expliquez biso to mekempe koyeba likambango ezalo lengeni. Je n'ai plus le droit de vivre. Dieu, pourquoi pas me tuer, s'il vous plaît? C'est trop grave, papa. Mon histoire est trop grave. Je ne sais pas si au moins vous pouviez me chercher la solution parce que je suis brisé en 1000 morceaux. Okay. Je suis né dans une famille de bonne vie. Mon père fut un fonctionnaire d'État et de l'État. La vie était meilleure pour nous. À l'époque, mon père m'avait promis beaucoup de promesses, mais ça a basculé. Je suis maître avocat et j'ai fini mes études. Mais quand je fus un étudiant, j'avais rencontré une fille à l'université, comme d'habitude, copinage. Mais la fille là, je n'avais pas l'amour envers elle. Donc, c'était juste une fille que j'avais draguée pour un plaisir, je peux dire. Mais ce fait que la fille était vraiment amoureuse de moi. Et la fille vraiment avait aussi des positions dans sa famille. Elle était bonne, elle était bien. Et vu que mon père déjà m'avait promis que tu vas hériter mes biens, je ne pouvais pas décevoir mon père. Et ce fait que la fille était tombée enceinte. Fille que mon père déjà m'avait promis
La fille a accepté seulement, vous connaissez vous-même ici les quinoises. Oh non, je vais toujours accoucher tout qu'on sort bon. Je n'avais vraiment pas de choix. J'avais accepté qu'elle accouche. Mais je n'avais pas toujours l'amour de la fille. Bolingo solo penezaki na kati na yote, mais ondimaki na oya bota. Parce que je ne pouvais pas la forcer. Ok. Parce qu'elle m'avait donné les désavantages de l'avortement. Non, je peux mourir aujourd'hui, je peux perdre ma vie. Il se peut qu'elle a accouché. Ya Jonathan zo makasi ya. S'il vous plaît vraiment, vous en mobali. Après un temps, moi, j'ai continué ma vie. Donc, j'étais un peu prostituée. J'avais beaucoup de copines par-ci, par-là, mais la fille me supportait. Après, il fit que mon père avait piqué crise à l'époque. J'avais perdu mon père. Et c'est par là que ma mère m'a amené à l'église. Elle m'a dit non, bon, vu que papa est parti, il faut chercher au moins la face de Dieu parce que c'est un peu dur pour toi. C'est par là que j'avais parlé de vérité là parce que la fille, on ne la connaissait pas chez nous, dans la famille. J'avais rencontré ma mère l'histoire. Non, j'avais senti une fille comme ça. Elle est ici, elle a déjà mon enfant. Et puis, maman avait accepté de prendre la fille en charge. Elle a essayé de convaincre la fille aussi pour prier dans notre église. Et quand maman avait accepté d'emmener la fille dans notre église, moi, je n'étais vraiment pas content de ça, mais comme maman déjà avait obligé que non, la fille devrait prier avec nous, j'étais d'accord avec maman. Et la fille a commencé à prier avec nous. Mais en dehors de ça, j'ai amené le comportement que je vivais quand j'étais pas. Je l'ai amené à l'église, je sortais avec des sœurs de la chorale, protocole, parce que moi-même, je suis chef des jeunes. Donc, je dirige les jeunes. Mais je continue toujours avec de mêmes vies-là. La fille aussi écoutait, mais vu que non, elle était amoureuse de moi, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas vraiment se retirer facilement parce qu'elle portait déjà mon enfant. Et un jour, le pasteur a prophétisé en pleine kilt. Non, frère Jonathan, Dieu m'a montré que tu devrais épouser une sœur ici parce que c'est la femme de ta destinée. Ah. Ça m'avait un peu troublé. Vu que c'était une prophétie, j'avais crié. Et maman aussi était d'accord en écoutant la façon dont le pasteur a parlé. Maman a dit non, on devrait aller épouser la fille.
On a épousé la fille. On m'a aidé aussi avec des courses là que non, je devrais faire pour accomplir tout ce qu'on avait demandé dans leur famille. Bon. Papa Jonathan, s'il vous plaît, au bout de la idée, aux alara toujours na idée aux anongo. Est-ce que moi Zali au côté ça pas tellement lingal permettre la bande de ko la biso pas comprendre le biso mieux aux apps capable de le balingal? C'est un peu difficile, monsieur, parce que moi vraiment j'ai pas vraiment assez vraiment de moyens de parler lingala. Je suis né ici bien sûr, mais quand mon père était en vie, il me faisait trop voyager en Europe, aller à France parfois, donc les lingala vraiment étaient difficiles. Et puis le milieu là que nous vivrons, c'est un peu difficile. Ok. D'accord. Tant que vous arrivé, ma pasteur a pris prophétie dans l'église pour la moitié et aux 8 décisions, il y a qu'on s'engager vers la dame. Comment on est à Guinée? Rite. Rite. Tant on s'engager par ma Rite, on a déjà beaucoup de temps. Oui, mon premier fils. C'est que papa tant a koufi de Rite à Zanazib. Oui. Après, on a dansé na maman que dans un mois-ci, à niveau université, elle s'appelle Rite à Zanazib. Et maman tout n'a a singara monaï. Tant maman monier, après maman dit à EBCA, à quoi ressemble à une église morona bino. Dans le moment où on ressemble à une église, ozaki otobengi mokambi ya ba jeune. Mais nous zo kambi ndozo kamba ba jeune wana. Bande ko continuer vite toujours la débauche na kati église. Ayi pa ndeko ma solo ke frère tel ne po ma solo betamaka. A vivre na moi si X na moi si Y. Ezaki ndo ndenge ni expliquer mon moke. La femme était folle amoureuse de moi. OK. Elle écoutait, même vu que non, elle était amoureuse de moi, elle tenait toujours le coup. D'accord. Et quand j'ai épousé la dame, après quelques mois, elle est tombée enceinte de notre deuxième enfant. OK. Après, elle a couché. Nous étions aussi très bien en harmonie dans notre foyer. Et subitement, la fille a changé. Donc, elle était devenue très impolie que vous ne pouviez pas imaginer. Madame Rite. Oui. Vu que la vie avait basculé, on n'avait plus de moyens. C'est sa famille qui m'aidait parfois à payer des loyers, me nourrir, me vêtir, tout qu'on sort. Donc, je n'avais plus de valeur devant ma femme. Jusqu'à maintenant, je suis sans valeur devant ma femme. Si elle commence à m'insulter devant vous, messieurs, vous aurez pitié de moi. Irresponsable, Mario, tout. Donc, parfois, quand elle parle, je l'envie même de me suicider. Parce que je ne m'attendais pas la façon dont la fille m'aimait. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, la même femme là peut tourner. Elle peut changer le comportement. Mais je supportais toujours vie. C'est la mère de mes enfants. Je supporte toujours d'être avec elle. Mais quand notre père était décédé, avant que mon père mourait, il m'avait dit non. Quand j'effectuais mes voyages, j'avais aussi un enfant en dehors de votre mère.
Il est en Lubumbashi. Tu as un grand frère. Effectivement, mon grand frère était à la prison. Quand notre père était mort, il était là jusqu'à présent même, il est toujours là. Après la mort de notre père, j'ai décidé de vivre avec mon grand frère ensemble dans ma maison. Vu qu'on n'a jamais été avec lui, je voulais un peu me familiariser avec lui. Mais ma femme était vraiment têtue. Non, je ne vais pas voir ton frère ici. Les villageois, vous-même, vous connaissez, il viendra ici. J'ai dit non, c'est mon frère, c'est mon sang. Comme tu m'as accepté, tu dois aussi accepter mon grand frère. Bon, vu que non, j'avais insisté, la femme aussi était d'accord avec moi et puis le grand frère était venu habiter avec nous. Mais la chose grave est que moi-même, tel que je vous parle, je ne sais même pas si vieux me croire. Mon grand frère a engrossé ma femme. Oh, non, 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 non. Oh. Grand frère wa outi Lubumbashi. Bien sûr. Oh là là, ya Jonathan. A engrossé moi sinayo. Maman bana Naomi Bali. On vous assure que. Bien maman, sûr. S'il te plaît, s'il te plaît. D'abord, ça pesait d'abord. Parce que maman Zolo Bobi je le savais parce que ma femme n'a jamais aimé mon frère. Je sais que non, c'est ma femme qui a tenté mon frère. Parce que mon frère était ferme. À chaque fois, ma femme mentait toujours. Elle inventait toujours des problèmes. Ton grand frère a fait ceci. Ton grand frère vient me donker dans la douche quand je me lave. Parfois, il vient me toucher à la cuisine quand je cuisine. Mais c'est ma femme qui avait des mauvaises intentions envers mon frère. Et je ne croyais pas, mais comme je vous dis, je fais une semaine. Je ne suis pas revenu à la maison parce que je leur avais attrapé à Francan. Et ça m'avait vraiment bouleversé. J'avais quitté la maison comme ça. Je suis parti, mais j'ai toujours les soucis de mon frère. Après tout, c'est mon frère. La femme peut partir, mais mon frère est mon sang. Je veux que nous soyons unis. Après la mort de mon père, c'est lui qui est resté comme mon père. Donc, je ne sais pas. J'essaie de l'appeler, mais il ne me répond pas. Parce que lui aussi, il n'est pas à l'aise. Il a la honte de ce qui s'était passé là et puis il a fui. Donc, je ne sais même pas là où il est. J'ai appelé maman pour savoir même s'il est à la maison, mais mon frère aussi n'est pas à la maison. J'ai essayé partout de demander dans nos membres de la famille, mais il est porté disparu. Donc, je ne sais pas si je peux vous donner même son numéro. Parce que son numéro passe. Mais vu qu'il connaît nos numéros, il ne veut pas décrocher. Je ne sais pas si vous pouviez l'appeler au moins de pouvoir venir ici pour se réconcilier avec lui. Parce qu'après tout, je suis son petit frère. Papa Jonathan. On a dit les linges sales se lavent en famille. Je vais me familiariser avec mon frère. La femme peut partir. Je vais récupérer seulement mes enfants. Au préféré, maman bananayo, banami balé boboti, asa la chemin mosusu, mais yo tsela toujours na harmonie na frère nayo. Bien sûr que oui. Vous êtes sûr que votre frère Ndemuto, moi sinon on est plutôt mta tante frère, non que frère non mta tante moi sinon. C'est ma femme. Là vous êtes sûr? Oui, parce que mon frère m'aime vraiment. La façon dont nous étions avec mon frère,
Et je ne crois pas que mon frère peut faire ça. Papa Jonathan, il y a moto pesa malobe papa Gabi. Nalina poser ba question moi muke pour te comprendre. Tant au lobby que vie bascula qui bino. Ça veut dire que vous avez une opportunité. Nana s'engagea qui pour nous recevoir dans mambo libala. L'église, les pasteurs vraiment étaient motivés. Non, tu devrais toujours te marier parce que tu ne peux pas rester célibataire tandis que tu as une charge à l'église. Vous-même, vous connaissez les pasteurs d'Afrique. Après, tant que vous avez moi aussi, nana comment s'occuper na katandako. C'est sa famille, ma belle famille. De ba mo s'occuper. Mais vous vivez plutôt à l'harmonie na katandako. Non, c'est par là que la femme a changé. Caractère à côté na katandako libala, de place à bimisi caractère na yasika. Na famille na yo, kota maman. Bobota mi combien? Je suis l'enfant unique. Moi na kaka yo moko. Nde ya kozo isengo tongo, papa alinga kufa yebiso ki azalaka na mwana mususa bota na Lubumbashi. Il s'appelle comment? Moïse. Ya Moïse. Alors, Yozo Vanda, s'il vous plaît. Yozo Vanda na kati ya ndako. Oyo belle famille bazo sunga yo, mais obteni compte ya Rozo Esusu, ya Moïse parce que au mona été bo vivre ensemble na. C'est ça non? Bien sûr. D'accord. Ya Rolobe Ozala. Papa Gabi. Papa Eli. Tozongi pa na bino parce que notre frère a besoin ya zongi sa harmonie na ye, na ndeko na ye ainsi que na mwasi na ye. Dina kokolo. Na mwa mukia koka ndende kwa lobi. Bokolo bani. Papa Eli, merci pour la maloba. Tinde kwa zoloba. Na zaki kolanda très bien maloba nde kwa zoloba. D'accord. Ya liboso eza prophétie ya église. La église kosunga ndeko kobala. Église avant kozo mukano ya ko réunir bato. Il faut que yeko la bato zo réunir baza banani. Le frère a abusé à l'église comme un temps président de la jeunesse. Atambusa kina bo moine malamote na kati na lingomba. Voire même des protocoles, il avoue qu'il sortait avec des protocoles. Mais l'esprit a dit au pasteur que le frère devrait avoir la charge. Charge une frère n'engage. Toyebi ke libota nde ebale la kandeko. So ki ndeko azaka na libota te, azaki engagé na cette église, oui. Mais église endimi ko contribuer pour na kosunga ndeko. Ezaki pe mabete. Mais vision o ebimaka lokabe mwasi ya vie na ye. Retour ya mwasi na kati ya église to ya koya na kati église appel babenga ke pa bokilo. Mwasi skalika kina repentance na vie na ye. Est-ce que mwasi abimisa ki makambo eleka kina bomo ina ye avant akoma mu mondi melitonga wana tokwe batangu mwasi akoya mwasi ndeko Jonathan bika bimisaki caractère ya mabe par rapport ya ndenge bozalelaki tant akoti na ndako libala. Est-ce que ozwaki pe tant kosola na mwasi no kosenga ye bolimbisi na mabe nyonso salaki yamba ko tsaye na ndako? Puisque Daddy avait dit que c'était la femme de ta vie, tu devrais l'épouser, et tu l'as épousée comme ça. Est-ce que tu avais eu le temps de parler avec la dame, demander pardon par rapport à tout ce que tu as dû faire quand elle était encore chez elle? Non. Papa Eli, na mabalo ezo sala malelo, bande kote bete nzambe azabolingo, ndenga lubi kiebosanga na bobala, me yambo na manso ifo tolu kanano, bon nzambe kati na mabala na biso. Gloire à Dieu.
Au vivant na jeune fille à Kenda yo Kenda boye kukuta na bobalana. Est-ce que vous avez parlé na makambo ezalaki na binomi baletango bokabonaki? Est-ce que ndeko alukaki koluka bolimbisi ya kosenga bolimbisi pas mwasi na onyoso ba humiliation mwasi azwaki? C'est un point aussi qu'il faut voir. Okay. La fille a dit aussi venger. Mais je ne sais pas encore parler de la fille parce que je n'ai pas encore vu. Okay. Je ne sais pas parler encore des frères Moïse. Il faut nommer mon frère Moïse. Mais ce que je sais, le frère est envoûté. Il y a eu des envoûtements sur ces histoires. Mais tant que bande kobakoya, papa Eline Tokoye Basoki et Kozalaboni. Merci, je m'arrête là. Merci Papa Gabi. Papa Jonathan. Merci. Tolandi ndingo lobby et vous équipez mon sénat nzambe ndinga lobby. Na kati makambo lobby, il faut tirer les sons. Oui ba place bera raison na part na yo pour que permettre yo oui ba mabeli ni osalaki na malamu nini sengeli yo sala. Mabele malamu ya rolona na yo mutu zo ko inspirer obota obala. Ils en a quatre orphelinats pour Jésus. Peut-être yo mona ba tu ba pesa rambongo. Est-ce que mbongo le pende komaka? Ngana assuré yo mbongo ne komaka. Total Sport, il y a orphelinat pour Jésus et Torozonga Arnande ko Jonathan. Ainsi que na ba frère na plutôt na mwasi na ye poto ba ndenge nini ya retrouver solution na problème ekombeli biso. Obengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sikoyo. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi, Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Obengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sikoyo. Merci Nandeko Nyoso Sungarabana na kati orphelinat Bravo Jésus, mabele malamu eko sunga yolo na orphelinat Bravo Jésus zwami na commune ya Matete na quartier Viaza yaka contribuer ensemble. Ngala message toujours ko bana bato, musapi moko sokola gelungite, mais 5 misapi ne sokola. Papa Chikaza musapi moko. Yoza en Afrique, yoza en Europe, yoza en Asie, yoza en Amérique. Que tout sangane comme 5 et au permettre elongi sokama et permettre bana wana ba kindi classe, ba lia, ba vivre pe na harmonie. Ba kana raté ba bungisa ba parents. Mais nangolo Nzambe ndi ba parents na bango ba kinda na kimbo. Mais soki yo sungi bango et koza l'avantage pour na yo. Oza na bilamba, zwa koli sangisa, adresse eza simple, numéro eza affiché.
benga okota contact na papa Chiki et permettre bana wana ba bénéficier pe na 10 francs na yo. Merci ndeko Jonathan. To zongi na bino sous ensemble awa. D'abord na koko singa na bino eza ya ozwa maîtrise de soi. Équipe à Bravo Jésus, tout ça l'effort. Na bokaso nzamba pesa biso ya ko réunir oiza bato bazana ba problème na yo. To oyo zana ba problème na bango oiza ainsi que mwasi na yo, grand frère na yo. Mais o nga nazo senga na yo. Oza mobile. Mobile azala toujours na maîtrise. Mobile asala mamundi mwasa sala rati. Mutu nyoso to kokotsa na oisika zana maîtrise. Toujours luka réconciliation. Et mission Bravo Jésus et mission oyote to séparakate. To luka to bongisa place au mabezalaki pour que mabezonga lisusuté. J'espère que vous l'avez na boké bidionso. Na rosenga ozala la maîtrise des soi. Pour la bandeko ba lundi biso peut-être na 4 sur émission et ndeko Jonathan tozali na plateau alingaki mwasi mais moi sans vivre naie azaki vraiment na bolingo réalité naie mais ezalika na moment ya kotanga moi ça zo lingaye mais yazo lingaye te et osala ke moi ça comme nazem et ndeko boyi ko zo responsabilité ya zemi naie mais tant papa na ya kufi ndeko moni ke vie sali moi shit a pesi explication pas maman yebisi moi si wana ya moi ça y est maman mimi moi si na église o bango basambelara banyo vivre na harmonie mais ndeko azaki catégoriquement clair vers maman na yebisi maman te nga amour vrai pas moi na moi so ezati boko forcer ngati na toujours na bolingo na yi maman ndimaki juste bagara bazwa moi na oya kobima na moi si o ndeko kobota de fur et à mesure ndeko zo église azo sambela a mesani pe na église mais mobali na ye a continuer toujours vie na ye parce que pour na ye azo trouver beauté na ye eza exceptionnel basi nyoso bazala toujours influencer na beauté na ye a continuer vie na ye ndinga salaka et ko sala ke pasteur na église o ndeko bande ko sambela na ndeko mobali ayebisi na kati ya église na culte que mwasi oyo mobala vini mobali te message pesa mi na église maman zalaki étonné parce que batikala ko annoncer na pasteur te que mwasi oyo rit asa mwasi ya mona na ngai ye moko ndeko Jonathan asa étonné et yo sala ke ebuki ye ba pété nyoso zalaki na ngone ko mona ke yinda zali exceptionnel a commis na vrai amour vers mwasi na oyo zali madame Rit et tango ba kontina ndako libala église continue mbongo pour que libala sala na harmonie ndenge to yebi libala le kaka ba balani ensemble bazo vivre na kata ndako libala ba boti mona moko o ba komi na bana mibali et ko sala ke ndeko papa na ye avant kufa ayebisa ye ozana frère na botaka ye libanda avant na zana maman na yo ainsi de suite ndeko pasali makasi nyonso azungi akota contact na grand frère na ye ba yo kutana na ye grand frère aye place ndeko azo vanda ba ko mo vendre ensemble na ndeko et yo sala ke mwasi akomi impoli koleka ndenge mobala zo akiye libanda mwasi impolitesse ke ezongi nde na ke politesse mwasi mobala komi humilié mobala ko azo supporter nyonso po lingi mwasi na ye mais aswa eza au mwasi azo pesa na mobalité nde ko arriver mwasi tango ndeko Moïse aye o aza grand frère ya ndeko Jonathan mwasa bande ko boya mais mobali loko azali na harmonie azali na posa ba vendre sika mona grand frère ni parce que ba vanda ensemble te et ko arriver ndeko Moïse abimi na madame Rit o azali mwasi ya ndeko Jonathan tant ndeko Jonathan moni arta bongo asepelaki na ngote jusqu'à maintenant ndeko Moïse akenda ndeko azo benga zo yamba te ainsi que ndeko Rit na ndeko Jonathan o tozali na plateau bas ensemble te et problème oyo ifandisi biso na oisika nde sengi la biso to luka ndeko Rit ainsi que ndeko Jonathan to meka kotuna mokonza mboka liaka nyamalito imoko te to yeba problème ngo bandaki lolenge nini par rapport pe ya vie ya ndeko Rit ainsi que ndeko Moïse noka to yoka vie ya ndeko Jonathan et toza ensemble awa to sala ke fort ndeko Jonathan azongi pa na bino ya kozwa o azali ndeko Rit o aza mwasi na yo. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais même pas voir la sorcière là ici. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois.
okoko bengi la sorcière maza mutu azwa oya bimisi liyo bana oso mona bana emso moni libandi ya mwasi na yo na kati elongi ya bana na yo siko ato sali nyonso otikala kaka kozala pembeni na yo otikala pe koyeba ye le mieux kutu azala pe na oesika to solola to miyeba place mabe utaki komi monaka ateke bango baza ba fautif yo ndo za toujours na raison. D'accord? Le seul souci que je veux, c'est mon grand frère, c'est tout. Ouais, koluka biso, poto sunga bino. Et yoka pe, o babengaka yoka mela, ba instruction tozo memela yo, poto mima, conclusion claire na kati ya likambo oyo komeli yo. D'accord? Madame Kachama, soki Madame Ritza komi, ok, bon, fongole porte wana kota, azana biso assemble. Ok, ako kota. Bonjour Maman Ritz. Tout ce pélo yambayo a chanté. Chérie. C'est même pas de m'appeler chérie. Maman Ritz, quoi. Maman Ritz. Vandabo, s'il vous plaît, Vandabo. Chérie. Madame Ritz. Madame, ne t'approche pas de moi, sorcière. Madame Ritz. Papa. S'il vous plaît d'abord, Yoka Bissonan, s'il vous plaît. Vandana Mpanziwa. Mais c'est qu'elle ne m'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi, je dis n'importe quoi. Chérie, papa. Désolé, yo me baza posa na yo. Papa. Si papa la moni. La koko simba yo na nzoto boye. C'est na koka te papa la linga. Malembe te maman nanga s'il te plaît. Zila. Malembe kasi malembe. Madame, s'il vous plaît, je vous. Non. S'il vous plaît. Papa te. Merci. Sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît, Vandana nous, madame. Pardon, papa. Tout son anda pour papa. N'a pas mon tout son anda. Tout son anda pour chérie. Je t'aime. Je t'aime. Attention. Papa, pardon. S'il vous plaît. Malé merci. Ba osengelo pardon mozo yo kate ba osengelo pardon ndenge. Ba senga pardon na muto ayo kaka. Izanga te chérie. Izanga ite. Mon amour. Kasi malembi Yako vanda kasinan vanda na telema. Basengelo pardon vanda. Je juste des maîtrises à cause de ces deux papas, je les respecte. Vanda. Maman Rit. Papa. Est-ce que on la sac que tu m'panzi? S'il te plaît, Kassi. Olobi basengela o pardon, mais elle a laissé maman nangai. Quand même monier. Papa. Mais quand même monier. Uzangambu. Oza satisfait quand même. Nandengo monier. Ezala ki yote. Ezala ki makambo elegaki na kati ya ndako. Eza nini kasi elegaki na ndako? Mais madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On t'a appelé là-bas, pas chez moi. Sorcière. Atata yo na douche. Papa Jonathan. Je voulais juste me séparer avec mon frère. Papa Jonathan. Papa Jonathan. S'il vous plaît. Asepeli malam nzamba ofuta ye asepeli ngaba na bangwana ba oluka tata bango noloba bango ni aki pa détruire libala nga yana ki pa détruire libala nga na moya ki na nga yo bonde ngai asa grand frère na o na fa sanda sur sale mabe na sale ki mabe sko ya ngwa sali yebisa nga Jonathan. Papa. Et là, tu bengeli yo. Pour toi, il y a un problème en goya yango sali. Peu importe si moulayi ou monique est en moulayi. Moté malanga zoki. Pourquoi ça dit kabote? Si que le combo ça dit kabote. Aki pas détruire quoi la nzima qui est. La salle mabe.
Tu n'as jamais aimé mon frère. Oh. Comme mon frère était villageois, donc c'est pour qu'il insultait d'abord villageois dans notre maison, n'est-ce pas, oui? Mais c'est s'il vous plaît, calmez cette dame. Je peux même créer un trouble ici. N'importe quoi. Imbécile que tu es. Prostituée. C'est toi, ta génération. Maman, imbécile que tu es. Papa Jonathan, quand même il faut s'en rappeler la maîtrise. Je m'en fous. Elle n'a qu'à mourir même. Papa Gabi, tu courir pas Nabino parce que tu vendre la chanter. Toi avancer dans problème. Ton moni maman Rit au hasard molonga nya papa Jonathan. Ni no kolo bana kata makambo ndenge ezolekela. Bien sûr pas. Oh maman Rit. Maman Rit. Papa. Larmes de crocodile. Bonjour madame. Non madame Monier. Ah, bonjour madame Monier. Est-ce qu'on continue à aucun de prières tirer l'eau? Oui papa, n'est qu'une église. Bonjour Sambela l'ensemble. Quoi est-ce que ça me no bisa kanza ba pesinga libala ma pesinga kimia te kima onde ya mabe kokomela nga ya vie yango yo yana atenga zemi Jésus. On doit reconnaître qu'il y a un abandon de Jésus. Oui. Et tu n'as même pas honte. Il y a Jésus akanga kiyo olinga kiyo to ya Jésus kaka zemi yango yebo. Tu as tenté mon frère. Taise. Mentez. Elle est en train de lier mon frère. N'importe quoi. Ne t'approche pas de moi. Oh, Vanda. Pas Gabi. Papa Eli. Ça peut-être aux envoyer la vérité. Il y a Moïse Azana Oisika, tout le monde a ensemble. Parce que maman, voilà pourquoi tu vas Israël. Ok, faut aller. Bonjour papa. Il y a Rovan. Madame Rit. Non, il a la mort pour quel but? La côté. À côté. C'est là ta cité. C'est là ta son. Na ba ina koyo ka mukite. Baby c'est libala nanga. C'est bon, dis-moi Kenny. Na OK, t'es papa. Qu'est-ce que dis-moi Kenny? Sans aussi décision on t'aime au bête, dis-moi Kenny. Oh. Est-ce que mutomba on a fait ça? Rit, on nini. Quand même ça la respect tout le monde toi. Comment akombela nga ndoki? Nini. Ndoka yaya mna batamboko basala kabo. Basungi yo. Basungi yo yaya la sala ki mabe. Oh linga ki angwana. Konsekata kosunga lelo botel biso bana na famille. Boto bakta ka bana. On doit pas nous maman. Maline. You know pita. Maman. Madame monsieur. Madame Ritoki. Madame Rit. Monsieur Vanda. Yana ndoki. Papa nanga. Yana ndoki. Yana ndoki. You don't see my yana yo. Abi malanga. Alinga okabula biso la famille. Yango d'après Coloni. Vous d'après Coloni. Ça là t'as na valeur. Osa honorer ça là na valeur. Osa.
osepeli osepeli ya moinga na buzoba na yo Papa na Moïse. buzoba na yo Papa Moïse. na buzoba na yo na buzoba na yo nalobi na buzoba na yo ya mwana esali ke Mama. Ah, donc yo ka esa ba famille la famille ya sakani. Ndeko na ngai. Ndeko Moïse. Papa, s'il vous plaît, vanda. Non, toi ça dit. Mais papa. Maman Rite. Papa. Soko meko ça la deux autres awa. D'accord, papa. S'il te plaît. Non, non, papa s'il vous plaît, biso to bengi. D'accord? So biso to benga goto ngoro ya awa te. Quand même ça na respect ya bato. Mais tous mélange. Oh, biki pour voir. Yo, ngana yo. Maman, maman na ngana bien maman Rite. To se retrouver libala. Maman Rite. Ah ouais, soko continue na ba lire oyo libala. Kizala rebelle là, rebelle là. Ah. Papa Moïse. Oh, moi ça ndeko na yo. Pourquoi ko menacer ko ba art moi bien te vers les amis. Papa, c'est pas même mon frère à questionner. Moi, je vais juste avoir et puis la femme peut quitter. Yo ça pour ça, au moins na harmonie. OK. Moi c'est là qui. D'accord, c'est bon. S'il te plaît. Maman nanga yoka te. Oh. Le roi yo ça pour ça. Oye ba vérité pour que vous allez l'aise. D'accord, ça dérange pas. Papa Gabi. Aux l'homme de Dieu na oesika. Vous expliquer bisoni. Écoutez-les ndeko Moïse tango azokota molimo mpe na komona ndeko azali na misala na malamu te na kati ya misala nde mabe azali na yango amvute nano leki na ye propre kozwa azalaki kozwa mwasi na ndeko na ye ezali molimo d'ailleurs soki otali ndeko ndenge azali à l'âge de 22 ans. Papa, s'il vous plaît, il s'agit de moi. Il y a des caméras. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je ne peux même pas accepter ça, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas parler de la sorcellerie. Papa Loba. Jonathan. Jonathan. Moi aussi, je ne sais même pas. Mettez-vous d'abord. Mettez-vous, s'il vous plaît. Papa. Mettez-vous. Papa. Après, tu me demandes dans la famille. Grand frère, s'il vous plaît. Jonathan. Grand frère, s'il vous plaît, je ne sais même pas. Oui, Salinga, Ebika Ngamona Mutema. Donc, oui, Salinga, Ebika passe Ngamona Mutema. Papa, papa, Vanda. Nana Kanyono. Nana Kanyono. Jonathan, donc, nazo sengo kaka. Naza ko sengo kaka. Tel que, moi aussi, je ne sais pas. Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît, il s'agit de la caméra. Jonathan, Nini. Vous êtes en train de saluer la réputation de ma famille. Vanda Kimi. C'est bon. Papa Moïse, n'a pas fait ça au bilan. Papa Loba. C'est bon. Loba. C'est bon. S'il vous plaît. Yoka. Yoka. C'est bon, Jonathan. D'accord. Papa, s'il vous plaît, est-ce que moi vous pouviez d'abord mais kasi yoka biso nana madame elle revient dans Andoki so on a des preuves tokoyeba so on a des preuves tokoyeba na yo na ebisi yo c'est pas la bateau ba kama maman papa le bango ça nzama malamu loba uza ba ola kisama no yaka to sula yaka te papa na okay te to ke ne place monte yaka to sula yaka to sula yoka te yoka kuna zuwa na mobile na Jonathan oyebi famille nyonso te ngam tenayebi famille hein ofanela papa place moko mais atika kola problème Papa Moïse Vandabou. Papa, s'il vous plaît. Papa Moïse Vandabou. Merci.
So mon asali effort ya obimisa ndeko. Ndinga okalme pour bato bazo ni banda. C'est juste pour tous ala na harmonie. Mutakangi yo ndoki azate. Ndeko Jonathan. Si te fait yo kasi yo kanana. Peu de caméra s'il vous plaît. C'est quand même si kasi yo kabiso to so na yo. Jonathan il va kata caméra pour pendant que yo kabiso so na. Ah. Zela. Toza devant l'homme de Dieu. Zela. Ngandoki na lelo mwana te na le do c'est que liwa papa pe na mutu na ngai. C'est que liwa papa pe na mutu na ngai. Papa Eli. C'est bon. Papa Gabi. C'est bon. Tango tozo solo la ao. Bazota li sangai ndeko nazotono metero lokola musala nzambe. À l'âge de 22 ans, ozana cicatrice moko na lipekano ya mwasi. Ya pota. Soki na kosi ndeko na mobali afongola atala awa soki cicatrice ezate comme ça ne évolue na koloba bakona zolo. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est l'envoûtement au ndeko envoûté ndako na yo. Papa, s'il vous plaît, d'abord, s'il vous plaît. Oui. Je vais d'abord vérifier, mais en dehors de ça, il faut d'abord couper des caméras, s'il vous plaît. Non, je voudrais que ceci se passe. Bakosala o mutema bango limité que le gars qui va comme ça na niveau oh bakosala o mutema. Il arrive des fois bonzo ça le kambanza mais quand tu m'as dit que papa bakosala o mutema ba lingi. Je voudrais que je sache. Oui, je respecte Dieu papa s'il vous plaît, mais avec des caméras comme ça, c'est pas s'il vous plaît. Quand tu étais dans ton église, tu avais bango tu vas passer que ton pasteur t'avait dit n'est-ce pas? Moi je te donne avec le preuve. Va, si je mens, seul Dieu m'est témoin. Nayebi ndeko na yote, na monyope. Kende na lepeka na ye, fungola chemise, otala, soki, cicatrice ezali to ezate, obenga ngai, mosali na nzambe na lokuta. Kende kotala. Papa soko tinde pa ngana bambe kicho. Soko tinde pa ngana memile ngambo. Poni. Donc, papa tinde ata la carte d'autre par rapport à quoi? C'est ma petite frère. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Aïba carte d'autre pour la nuit. Ma béni nezali. Tiens. Toza na ena nous. Ba maman différent, papa mta santi biso. Sikoyo. Aïba ko akoyeba mozindo ya futi na mapona ni. D'accord. D'accord, s'il te plaît. Jonathan. Tout s'est calmé. Papa Gabi. Oui, papa. Au évolue l'homme de Dieu. Et Toko Kata, Maloba Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit te dirige, vous pouvez continuer. Nalingi koloba boy. Bato balinga kotanza mena épreuve, ndeko ayina kolela kolobete, Nzambe amimonisa atalisa. Elembo ya liboso na zoloba, ndeko na yebi yete na moni kaka. Mais pona tina koloba na misala mabe ya zanango, na pesi elembo. OK. Jonathan, au moins va passer. Papa, au moins va passer. On a passé le couteau. On a passé Singapour au salon. On a passé Singapour au salon. Nandima cabinoté. Nandima cabinoté. Nandima cabinoté. Oh, yo kosala. Seigneur. Ngomitali sasuwa mo. Na boyambo. Et quand on a été, na bika na sabela te na sabela te. Na lomi na boyango. Donc on a complicité na Jonathan na mwasi na ye. Donc quand tu singa apo sali boye ba kati na boye ba utingo. Merci père parce que on a malamu. Balingo mitali sakati na biso to mo loboko na yo. Oyo zakati na ndako bimisa. Na sengi sika mutu moko ya fongola na lepekane atala soki sikate so ezate. Dès que Jonathan botala lepekane ko na yo. Fongola otala yako fongola otala ndeko na yo soki cicatrice za to ezate fongola yaka kotala ndeko na yo soki cicatrice za to ezate vanda l'homme de Dieu. Merci Père parce que c'est manifesté. Oh Seigneur, merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu et là au monde on va tester arrêter. Parce que ce nyos to monde le l'homme de Dieu assez le lengi nguya nzambe se manifester na kati na bino et ndeko Jonathan et singela na yo kotika la awa pour un certain moment où l'homme de Dieu va au cadre. Merci na bande so batala biso et nzamba sera toujours au rendez-vous yango tonto sera bino tango zo benga biso pour que mona grâce à nzambe il faut ça na motema ya supporter. Parce que ndeko kokoli boite ke ndeko na mobile akoyeba o azali le caractère na mais gloire à Dieu parce que Zamba s'est manifesté et ce que Jésus Christ de Nazareth azongité to kutana o isika nanu na mona délivrance a boité
nazomona délivrance oyo pasteur Chico azosala awa na push ministry ezalanga moko te na batu eza forcé te ndenge tomona ba délivrance mosusu eza forcé nazomona ndenge nini démon ezobima na nzoto ya mutu facilement et puis azoloba donc ezokambwisa ngai naza na esengo mingi mais ntango tozoya awa solution ezozala dans l'immédiat yango nakumbisi nzambe nanga mingi nde na découvrir ministère nandima papa bota shiko makapo asala pola ngai yepe asala kanzamba abanga baenza kana na kaya basu na pota munele ba image ezali na pota kasa buja aka bota shiko pota ngai sile amba ekauka benze masala pe ngato na ba na pas na pota pe pota zo ki batin bele sile rate et cela ta ba dessin ekauka rate donc ton na tonga pasteur asima ezaka ba service niyo ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka ite donc nika na push ndepina donc esimbaki ndaka na TV ndaka na TV apporter frère ici natali kamo abonda sermo aya ko sel ko za revu ndaka bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zalaka na foi ke pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaga pe awa, donc pena pe awa pe donc abondela pona ngai siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Lelo ko ni yo senga biso awa to sala nini kona to senga ko ni. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.